Bah comme il s'abandonne à 50 000 $. Pardon? Par député. Baba qui c'est là-bas, député Mbongo comme à 50 000 $ parce que chaque jour, Bazan en Goshiko. Et l'équipe. Dédié Sanga, n'a pas dédié Sanga. Abi, ala qui s'habille son Mbongo, oh, bah fouta depuis à comme député. Oh, il y a zongi ça dans la banque pour Mbongo, bah fouta 21 000 $ l'équipe. Il y a un marqué faoul. Ça dit compte, il y a combien? Ils ont la banque, toi qui as vérifié. Et député, on a pas payé 21 000 $. On a pour sa population de Balingaïté. Toujours 5 ans de gouvernement a comme ça, on a 50 000 $. Tous les députés, alors qu'ils sont Mbongo, Banda, Kotaki, comme il a député, oh, il y a Jouan Mbongo, il y a des cas, il y a un trésor public. Ils ont pas distraire les Congolais. Pas distraire les Congolais parce que moi, les bilans qu'on les a contre les campagnes. Qu'on lui a député vis-à-vis de la population. Hein? Par exemple, il y a une fausse campagne. Un ministre a touché 45 000 $. Il ne peut pas gérer toujours, par exemple, le ministre des Finances. 45 000 $, bon, député, la population, classe. Depuis il y a un gouvernement, président de la République, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Batalana nos souffrances au député na sénateur batata ba maman aza kotonga ba pan aza ko sala ba bisale belé avec 21 000 ndekwata mbongo ya loba ke to zwaka mbongo belé biso ba député tala mbongo eleki belé ngana ningi na zwaka 5 000 pamba e bongo etikali yango na donc si na trésor public pour population bobikana yango wana zo ba deli c'est ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro Tolobela Congo, votre émission préférée, votre émission au Bozelaka chaque jour. Aujourd'hui, ils ont me saluté, mais le lot vraiment, on a deux invités. Nous avons solo la politique, solo la Makambo et la République démocratique du Congo, solo la actualité politique. Merci Nabino Nyon so bateau pour faire sa confiance et fidélité dans l'émission. Topé Sarabino toujours. Lisungi place nyoso bozali so kuta na émission mbala liboso s'abonner ko bo sanate ko s'abonner et puis ko partager na bande ko mususu ceux qui ba suggestion ezali tikela biso na commentaire et ko sala biso bien lelo nazana monsieur Daniel nazapena monsieur Eddy bonjour monsieur Daniel. Bonjour ndeko journaliste. Monsieur Daniel, c'est la première fois que nous avons une émission na biso. Ce qu'on s'est présenté, bateau yo, bayebi, M. Daniel, tel M. Daniel Azana. Bon, ngai M. Daniel, nazali leader, il y a Oyomutunyon soyebi ngai. Comme ngai, M. Yoela, Yowane Daniel. Très bien, merci beaucoup, M. Daniel, leader, il y a province, il y a Équateur. Mon amboka Eddy Yando, Mbodena. Mbote ndeko journaliste mbote na ba ndeko nyoso bazolanda biso ndeko Eddy soko se présenter bato bayebi yote ndeko Eddy Yando azana. Merci ndeko Eddy Yando azali acteur politique jeune leader ya province de l'Équateur oyo a mesani mingi na politique na bandi politique depuis 2006 ti lelo. Et tout ça toujours en cadre politique. Donc, on a poussé, Nazali, jeune leader, il y a Équateur et puis membre de communication dans le mouvement de libération du Congo. MLC. MLC. Voilà, le lot de la paix Marambo MLC. Ndeko Eddy, motu ne zapka panayo, Ndeko Eddy, tomona kiyo, ozaki na PPRD. Tomona kiyo, ozo soutenir ministre Guy Luando. Le lot au commun MLC. Pourquoi vagabondage politique au Boko Salema? Or, on a dit que moi, incrédibilité, côté de Mboka. Merci de journaliste Ndenge Lobby, parce qu'ils ont tout à répondre. Vagabondage politique, il pense à réalité. Et là, on a dit na PPRD, depuis la bandit politique, parti dans la Liboso, la PPRD, on a bandit depuis 2006, on a bandit qui a Kinshasa. Nous avons na biso Jekoko, des places de bandaki politique a PPRD na Kingabo et puis na yeke Mbandaka. Et pendant bambula nyoso Joseph Kabila zaki na pouvoir, na zaki na PPRD. Donc la cadre à parti, na zaki liboso ko sala intérim ya président provincial et à Ligue des jeunes, il y a PPRD. Et puis na yeko comment na ba élection moi ma tata ezala qui entre biso ba jeunes ya parti.
Nde to yango une nomination officielle on a qui vice-président provincial. Très bien. Et puis Joël Ilangi là qui président titulaire. Nde tango moi yiki ke salami et sali ke fédéral yo qui président fédéral a komaki na parti msusu bato batikala ko gérer parti na Équateur ezaki ngai na ndeko Ilangi la parce que ndeko Daniel asila ko sa démission mokala. Et ce qui na longwe la PPRD parti na koti et puis nazali ezali parti MLC. Très bien. MLC bon na yo lobby na lekaki na parti ya ndeko Gilondo. Na sala la politique na ndeko Gilondo te na bokuse na koloba. Soki tokendeki mbandaka na ndeko Gilondo ezalaki na ba makambo ya politique esengai ke tokende na mbandaka. Merci. D'ailleurs ya rep omoni ke sali nano sortie officielle na yango te. Très bien. Donc c'est ça bandeko esengai ba ebake na tikala kozala na répité et puis na zalaka na vision politique moko te na ndeko Gilondo. C'est un frère qu'on se connaît très bien et à part ça vagabondage politique ezalité. Donc parti na nga ya liboso après PPRD c'est MLC. Oyo na pesi Kulutu Jean-Pierre Bemba Gombo, président national, le leader numéro 1. Il y a espace écran Équateur, Bambo Tebele, place à Zolandabis. Balobi Bino côté na MLC, na façon à respecter ba texte. Balobi, yo zana no président, vice-président il y a Ligue des Jeunes. Oza vice-président à Ligue des Jeunes et puis jusque là au tikali na no ko tia lettre na ya démission na PPRD. Merci ndeko journaliste. Démission élective. Tout ça, tout ça, il des Kobochab, des Kominaku, tu peux pas dire démission, il faut l'examen à la télévision. Je ne sais pas ce que les gens pensent. Moto, ceux qui ont moni na PPRD, Lelo, Nazali, des président Jean-Pierre Bemba. Et puis Nazako Lobela, Nazaki Tokendeki tourné. Oui, oui. Mais démission, monsieur Batabazo Luka Yani. Il faut démission et moi. Il faut comme Mokanda, ok. Non, des journalistes. N'est na kota kana komaka Mokanda te. Très bien. Vous comprenez? Na kota qui, tant que Moutona s'adhérer na parti, et n'est na longo c'est normal. Et ceux qui font la komaki Mokanda, est-ce que Mokanda on fait la tiango la télévision? On fait la tiango na ba réseaux sociaux? Non. N'est na kota qui, ils ont une procédure et puis n'est na bien parce que Moutona est libre. Il y a un parti politique et puis il y a libre et il y a un parti politique. Voilà. Daniel, vagabondage politique, oyo bako condamné dans la province Équateur. Aux agents leaders solo mais balobi, o abino penje commune de Kolukambongo, beaucoup de ça business na kati ya politique à Équateur. Lelo zalia ou alobi zalia, beaucoup fan de sika moko te point. Bon, nako compléter kaka oyo maître Dialobi. Normalement, biso donc on a ngai Daniel na PPRD lelo banda on a sala lettre de démission officiellement na démission na PPRD. Il est pourquoi eza radio, il y a télévision. Na go pesa ba raison te o na longoka pona boe non. Mais ba konzi ya PPRD ya province de l'Équateur ba ebiti na nini leader Daniel alongwa na PPRD. Bon, nga soki na longwa na PPRD parce que na avant, en 2006, Nazalaki vice-président de la Ligue des Jeunes à PPRD. Très bien. Tant qu'on a eu qu'on fonction, il y a chef de secteur, na territoire, il y a Bomongo. Makambo elekaki kuna, nde salaki ke na démissionné na PPRD na parti. Tant on a démissionné, Nazali indépendant. Le quoi Nazoloba. Nazalaki indépendant, nazali na parti mususu te o nakotaki. Mais loko les politiques, naza politicien, na yeko mona ba idée par rapport na idée ya président national Jean-Pierre Bemba, nde na yeko s'adhérer na MNC. Oyeko s'adhérer na s'adhérer na MNC, nde nazoloba wa naza na kati ya ba communicateur national ya MNC. Balobi bino batoyo bo déjà. Après si bino bamba asungi bino mingi tant bozalaki na kini bozalaki na loko sala tem. Subitement to mona bino na MLC. Est-ce que bozalaki na corps moko na arrêt plutôt na fondation Gilondo? Bon, ndeko journaliste, je crois excellence Gilondo aza ndeko rabiso o to respecter mingi. Azali excellence parce que le chef de l'État a joué l'inzaka signé Kobo Amoto. Il faut te respecter. Mais le problème, c'est que vous avez un rep, et puis parti, et puis ils ont installé. Il ne faut pas ça lancement officiel. Très bien. Mais il y a une fondation.
mais ngai loko na zolo bana awa ngai Daniel na tikala ko sola même 2 minutes na excellence Gilondo te pour na bakor moko ou bien Daniel kota na rep tout ça non dans zo ibisayo excellence ye moko za témoin et puis staff nyonso excellence baza témoin le lota na zolo ba militant nyonso ya province de l'Équateur Léo naza na télévision naza ko déclarer officiellement excellence Gilondo to kutananga na été pour na bakor na kota la partie na. Très bien. Et na kenda ki Équateur kaka ndenge yoki ndeko maître Diando alobi to kenda ki selo ezaki ba arrangement politique pe arrangement politique yango ngana zalaki na katité. Voilà. Le quoi nazali leader d'opinion et c'est qui mutu na ngai présence na ngai dans l'Équateur na mona makamuni ezole karawana po ndeko tozo kosa yote biso zali banguba ya mboka wana soki yo lobi ke mutu wana bakoyamba ete mais soki biso to bakoyamba mutu bakoyamba ye po toyebi population na biso ndenge bayebi comportement na biso et puis ndenge to kufila ka province wana. C'est ça. Bokendaki Mbandaka na Jean-Pierre Bemba, bokomi Mbandaka na Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba balobaki bakoyamba ete na province ya Équateur. Arrivé na bino na province ya Équateur za kindeni na Jean-Pierre Bemba. Bon, ndeko, heureusement eza makambo elekaki na molilité. Ezaki makambo ezalaki polele. Na ibisi yo même soki olali oloti ndoto ke Équateur bakoyamba Jean-Pierre Bemba te. Kaka ndenge ndeko langa bolozo alobaka il faut tele mo sambele za milimo mabe. Parce que Olingate bakoyamba Jean-Pierre Bemba na Mbandaka. Jean-Pierre Bemba moto ya pesi valeur biso ba équatorien. Lelo soki Équateur eza Jean-Pierre Bemba. Mais comment ndeli moto alobaki na Mbana ba Jean-Pierre Bemba te. Jean-Pierre Bemba abomi Équateur, Jean-Pierre Bemba asali le côté na province na. Te ndeko, wana eza biloba loba. Jean-Pierre Bemba mutu moko te na Équateur akoloba ke Jean-Pierre Bemba asali le côté. Jean-Pierre Bemba bo somi ya biso ba équatorien. Numéro 1 ezali Jean-Pierre Bemba. Banda Mobutu akufa totikala na Mobutu o azali minatire ezali Jean-Pierre Bemba. O mutu lelo akokoloba te ati na gauche à droite. Papa, kokali cette question par exemple, mutu akabeli yo moto, akabeli yo mutuka. Mais ce que mutu azu yo apesi yo musala, a commission ministre, a commission PDG, wapeleki. Population balingi Jean-Pierre Bemba sala bangoni. Jean-Pierre Bemba azopesa ba équatorien musala. Tozaki na code 032 na Kinshasa okozo musala wa mais tango Jean-Pierre Bemba zui mando katiki bozui akoti zamba akeye alobi ke Équateur eko koma bilanga ya batute lelo tokomi fier awa otambola ngai kutu na okamo ke lobi na oleka batu bazoro babi pota ozala normal na Kinshasa il faut balingala eza pona Jean-Pierre Bemba mutule ko négliger Jean-Pierre Bemba bayambiye na Équateur na batu nyonso na bakouche nyonso et puis ezala ki Équateur pamba te tous les territoires Jean-Pierre Bemba tamboli ezala na Tchopa ezala na Basankus ezala na Bikoro ezala ki plein bato bayambi ye pe bayebisi ye posa na bango mais mutu akoloba te Jean-Pierre Bemba abomi Équateur mutu wana a présenté biso que non abomi Équateur mpo na likambo boye après wana biso to ko demati yango bino boza ba jeune et puis bozo kota na parti politique yo bazo traiter yango et si là déjà Jean-Pierre Bemba na MLC ne kufa histoire na bango il ka ba jeune de mutu ba osala misala siko na province Équateur bon ndeko na ko yebisa yo et cause à la table kolomoko te que parti local ya MNC moni bato liboso ba ki ko zwa MNC et la parti tango Jean-Pierre Bemba zaki na boloko très bien omoni mokolo eloko ata mokolo pango suki bakanga e bana mususu pa komba lo pango komi na motembe akomba te asukola te po papa azate mais na moment tozolo bawa Jean-Pierre Bemba ye moko azali na terrain azo contrôler makama parti na e et puis tant que contrôler ma partie na lelo tozolo baabo et belé abato musu to kotangelo ba jeune musu te parce que toi la télévision ba jeune musu lelo ba bi se retrouver kaka ndenge Bemba baza na ba fonction mon frère kozala ko ba ke Équateur MLC kufa tala bato ba lobaka MLC kufi na Équateur za ngane biso soki bato ba sala ki ke MLC e kufa na Équateur za ngane biso bato zolo bao. Mais tant que tu veux comprendre que non, Jean-Pierre Bemba les Cambo a évité pourquoi Jean-Pierre Bemba a évité ma Cambo na te. Na yebi que osana ba question à poser ngai par rapport à ma Camnazolo. Mais na ko répondre yo. Jean-Pierre Bemba ma Cambo nyonso eleki na Équateur azate. Très diando.
boza ba jeune. Pourquoi boza les choix ya parti au barobenga ici là déjà? Merci Naraïsi Ndeko Daniel Alobi Belé par rapport au président national Jean-Pierre Bemba. Ndeko Jean-Pierre Bemba sali Belé na Équateur oyo mutumo sali yango na noté. Merci là déjà. Non, si la pété, c'est là expliquer pourquoi. Jean-Pierre Bemba zali le seul leader ya Équateur oyo a sacrifié vie na ye. Tala Jean-Pierre Bemba na Congo papa Jean-Pierre Bemba zali qui c'est un milliardaire. Mais Jean-Pierre Bemba na âge azaki nango atiki bozui ya mbope ya papa na ye pour qu'il défendre biso ba équatorien pour défendre le peuple congolais de journaliste. Yango monike Jean-Pierre Bemba zali leader numéro 1 ya espace grand Équateur. Bato nyonso zo mona lelo. Ah to tanga ba kombote ba misu bazana gouvernement ba misu ba longwa ba misu bazali ceux qui ba bima na ba généraux ebele baza respecter na mboko c'est grâce à Jean-Pierre Bemba. Grâce à Jean-Pierre Bemba basala rasu ndeni. Leur maman bazaiba Azali vice-premier ministre, ministre de l'environnement. C'est Jean-Pierre Bemba. Ndeko na biso José Ndundu. Kulutu nani Jean Lissé Boussa. Bazali ebelen ndeko journaliste ba. Bato bazo balobi intérêt à Jean-Pierre Bemba nde yango na azwa ba poste ministériel. Mais pour na kosala la population azo se retrouver te na Équateur. OK ndeko journaliste. Lelo bato bele ba kondana Mobutu asala loko te na Équateur. Or que Mobutu asala ye loko. L'air ba pesi ndeko Daniel fonction yo oza ministre côté Équateur. Ba pesi yo bo sala na compte Équateur. L'air ba pesi ndeko Edi Yando yo oza ministre na côté ya Tchouapa. Ezali kota oyo Jean-Pierre Bemba pesi yo po ko sa musala wana. C'est pas Jean-Pierre Bemba ye moko ba tonga ba ndeko. Leadership ezaka te pona kosomba ba ndako na ko tonga ko be ko pesa ba tumbongo te. Leadership ezali incarnation oyo mutaza ko benda bato misusu. Asala ba leader. Lelo ba parti ebele bimi na sima Jean-Pierre Bemba. Tango Jean-Pierre Bemba zaki na boloko ezaka bakangi Jésus omona inde ba apôtre ba panzani. Ba tala apôtre mutuneti Pierre ko zaki na Jésus très proche. Mais bakangi Jésus Pierre habite na ebiete. Ndenge mo esalama na Jean-Pierre Bemba. L'air bakangi Jean-Pierre Bemba. Ba apôtre na nyonso ba zaki na ba mal intentionné ba longo ba créer ba parti ba pesi bango ba mbongo. Jean-Pierre Bemba zali leader o mutako contester te. Jean-Pierre Bemba pesi ba te bele vie. Ko pesa o sa eloko en Équateur il faut ça. Non ndeko journaliste. Lelo to komona so ota la leadership ya Jean-Pierre Bemba kokana leader moko te Équateur. So ito zuna niveau ya gouvernement central. Jean-Pierre Bemba zali na ba ministre oyo ministre moko te be leader moko te Équateur akolo ba kinaza na ba ministre autant na gouvernement. So ito zuna assemblée nationale. Jean-Pierre Bemba zali na ba député nationaux ebele oyo baza ko représenter Jean-Pierre Bemba baza ko représenter parti ya MLC. To zuna na assemblée provinciale na ba assemblée nyonso ya République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba zali na ba député provincial. Tozui na Sénat, Jean-Pierre Bemba na ba sénateur. Ndeko tangelanga leader moko ya Équateur oyo yebi azana makambo biso to tangi wana. Donc Jean-Pierre Bemba est leader ya ko comparer na été. Ceux qui baza ko benga Edi Yando na za leader, oui, ndeko Daniel za leader, yo Serafo za leader. Toza ba leader, mais leadership ya sensité que oh to se comparer na Jean-Pierre Bemba. Ndenge ndeko na biso, kulutu na biso, papa na biso, père son âme, maréchal Mobutu Akende na Équateur c'est Jean-Pierre Bemba. Bozalaki a mikoleleki na ba plateau à télévision na Kinshasa na Kinshasa bozo déclaré départ ya gouverneur ya Équateur. OK. Bobo Boloko Akende, Bobo Boloko azo gérer bien terre, Bobo Boloko azo sala bien terre. Subitement, tout le monde bino le sous na parti oyo soutenir Bobo Boloko MLC. Bon. Donc, Binope, bon, continue à quand ils ont soutenu le gouverneur en place. Merci de journaliste. Il y a qui MLC, ils ont soutenu de Bobote. Mais Batobako le MLC. On a Batobako le Biso Toba politicien, Biso le Baranet Batouté. Biso le Lobby Makambo total et Sagaba preuve. Ceux qui MLC s'est retrouvé dans le gouvernement, il y a Ndeko Bobo. Ils allaient dans l'accord de l'Union sacrée. Très bien. Vous comprenez? L'Union sacrée, ils allaient partir à Nini. Bato basangani pour na soutenir vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde na kati ya union sacrée esali ke ba parti ensemble bazali Moïse Katumbi lelo aza na opposition nde tolobaki mais aza na kati ya gouvernement azo soutenir Fachi ndenge moko MLC na Équateur ezali na kati ya union sacrée vous comprenez nde esali ke et se retrouver na kati mais MLC eza ko soutenir Ndeko Bobo te Ndeko Bobo aza na IDPS oyo mokimo bayebi ki aza na IDPS parti na c'est IDPS MLC eza IDPS te. Ça y est, tout le monde qui est découpé à Nani, il y a Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi est dans le gouvernement. Il y a Nani, il y a un parti Bélo, c'est que on peut soutenir le gouvernement. Le gouvernement est membre, il y a une union sacrée.
Oh, biso to soutenir. Elle écoute ici bien Union Sacrée. Union Sacrée, biso to soutenir était MLC, je pense MLC soutenir était. Ben Jean-Pierre Bemba mon gouverneur Bobote. Comment on a regardé to kende kimbandaka. Tellement là Jean-Pierre Bemba la ligne notable et puis leader espace grand Équateur. Ndé c'est là qui gouverneur a yambaye puis amona ye. Atikala wa mona gouverneur. Merci beaucoup. Donc il y a kolobaki MLC za ko soutenir ndeko gouverneur bon, na évité mais on a pesi région MLC dans la Union Sacrée et gouvernement ba ko tikela te ye moka kamba gouvernement provincial il faut ba to Union Sacrée pe ba ko tana kati nde sali mais ndeko journaliste ya kolobaki au moni makambo jo le ka Équateur. Les lois problème est dans l'Équateur. On va continuer sur bien. On est chef de l'État et dans la constitution mboka ba yebi. Ya mo monique chef de l'État au Kenya dans l'Équateur. Biso ba na Équateur je senga ke mo konja mboka fa ke l'Équateur parce qu'il y a des problèmes. Quand ndenge moni na Goma ba problème ezali na Mbujima ibande ko na biso ya Kwamuntu bande ko na biso ya plateau de Bateke. Donc ndenge moko pe na Équateur ba problème ezali. Oh chef de l'État il faut régler yango. Il faut régler yango parce que ce qui est là Bagène Michou dans Kinshasa. Ce qui est là, bande comme Michou dans place belé parce qu'il y a des problèmes politiques. Oh et sengi qui na kata famille. Lokola tata mon konzi ekolo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ayebi makamwa nyo so tant politicien na yebi ki ya rezo solution. Avant que ne mbandaka akoyeba ko sangisa bana Équateur o bazana Kinshasa o bazana mbandaka et puis biso nyo so pour l'intérêt ya province na biso. Mais la cité qui est biso tozali contre Mutube contre Songolo to ezak boité de journaliste. Kaka ndenge ba problème eza na ba province nyoso ndenge pe problème eza na province Équateur o tata mokonzi ekolo esengeli acha miso na ye po te atala makambo ezali na kata etuka Équateur pour qu'il apesa ba solution na ba problème o ezali. Voilà un peu na beaucoup c'est Ndeko Daniel opposant farouche ya gouverneur Bobo Boloko. Lelo ozana MLC. MLC eza parti o eza na kati ya Union Sacrée. Ndeko Daniel atie mando kinase Ndeko Daniel akobundisa sous gouverneur Bobote Ndeko Daniel azo soutenir Bobo Boloko en tant que membre ya Union Sacrée. Bon ndeko wana makambo lobby eza engagé yo. Ngai normalement na lobby te ke naza ko soutenir gouverneur Bobo Boloko parce que autorité morale na ngai ayebi sanga jamais Jean Pebemba que non Daniel kende ko soutenir Bobo Boloko. Attends mon kolomo Union Sacrée. Oui, quand il y a mon maître dit au Tukoloba. Très bien. D'abord, gouverneur Bobo Boloko, a comment gouverneur Jean Pebemba ebi était gouverneur Bobo Boloko, ba député provincial mutu ba voter kaye. Bemba zalaki na ye na bolako. Tango Jean Pebemba ya kuti Bobo aza gouverneur. Gouverneur ya PPRD. Bon, likambo ya Jean Pebemba kozala wapi? Biso si to kotoki na MLC, c'est pas que pas to soutenir Bobo té. Biso le côté na parti, il y a MLC pas d'idéologie, il y a autorité morale na biso Jean-Pierre Bemba. Na ba vision na ye, ne biso to ye na MLC. To ye na MLC te pas na soutenir Songolo Pakala. To ye na MLC pas na soutenir Jean-Pierre Bemba. Gombo. Point bas. Bana mbandaka ezala baza na Kinshasa, ezala baza partout. Biso toza ko soutenir Bobo Boloko té comme gouverneur. Mais Bobo Boloko nazali gouverneur à côté déjà la Union Sacrée. Et biso pe lokola toza la Union Sacrée à niveau national. Boko na province toza la ba opposant. Ah on a Kinshasa toza la Union Sacrée. Boko na province toza ba opposant. Non, il faut tout séparer de la Union Sacrée. C'est quoi que province Équateur comme au Kenya bien. Province Équateur comme au Kenya bien. Des autres régions sous l'Équateur. Non, biso normalement tokoloba ke province Équateur ezo kenda bien te ezo kenda bien te parce que biso toza na Kinshasa. Les leçons que tout ninga ke lo na Équateur lo ne sa kuna. Ngape na zawa na te na zape moto ANRT po na tinda bato ba ke na kutala mobule bimaki wapi. Problème na biso ezali toyebi chef de l'État kaka ndenge ndeko edi alobi. Likamo moko ebungali te ezo le ka Équateur. Mutu nyoso ayebi. Mokonzi mboka azali. Na ngano lelo tolobi. Tango mokonzi mboka alobi akosala est-ce que ekosalem? Mokonzi mboka ye moko nde akozwa ba mesure. Parce que chef de l'État zana matoi ya koleka tous les Congolais. Minito chef de l'État koyoka likambo po yoka ko ça 2-3 jours. Mais ça est bien. Et bien le chef de l'État avant qu'il n'ait Équateur. Ayebi ye moko take mokonzi mboka. Et là on y a ko ça Équateur. O segli biso bana Équateur toujours senga mokonzi mboka il faut comme na mbandaka parce que amo na ba difficulté ni biso zana ngo. Et la difficulté ka pa na boboté. Ba courir ezate, ba ezo bimate, ba nzela bien ezate. Bon, il fallait que le chef de l'État comme on a mon abisi quoi et permettre
que biso pe to zotongo biloko wana mais to ko linga te kaka po akere mara te po na mutu abobo non to za na besoin ya chef de l'état po na tombo ya province na biso. Voilà bana Équateur bazo senga chef de l'état quittant na Équateur au tala makambo ya Équateur. Je dis merci à Stella Iyaka, une fille pas comme les autres. Je te salue là où tu nous suis. Moi na mboka Bernard Mboyo na fondation na Ben Mboyo likela bientôt bazo quitter na province Équateur. Bazo senga pe na ba fille nyonso o baza résident na ville ya Kinshasa ozana besoin ya formation oye ko la musala couture. Benga biso na ba numéro eza affiché wana o pesa kombo na yo identité to ko intégrer yo oye ko la musala nyonso wana na bokasi ya fondation Ben Mboyo likela balobi fondation Ben Mboyo likela zo former bana eza ofele ya ofele yaka ko ye ko la musala jeune fille ozo musala okoma indépendante ndeko Daniel tozana opana yo ndeko Daniel ozotia trouble nakati ya mboka balobi peuple azoliate peuple azana kanda ya $21,000 au Denis Esanga na Martin Fayulu bayako fungola peuple misoke ba député ba kozwa mbongo ebele mais tomoni ndeko Daniel bino na ndeko Edi ko sala ba vidéo circuler partout na ba groupe à WhatsApp balobi 21,000 ezamuke faut ba bakisela bah député encore quelque chose ndeko Daniel. Est-ce que vous avez un souci à peuple ou bien vous avez un souci à peuple? Bon, merci beaucoup parce que les journalistes en question par rapport à la vidéo donc ça là na maître Diallo to vanda ki lokola ba congolais lokola bato totali misala oyo ba député national lelo ba comme ba exécutif. Très bien. Totali $21,000 na député. C'est que les ambons mouké. Les ambons mouké pourquoi? Au moins, les députés nationaux aux hommes ba vota qui ba la population. Et il y a des personnes, c'est le chef de l'État et puis ba député national. Ba vota ma la population. Et population nous sont au votant ba député. Biso ba population to bunga ke ba député to vota qui bazate po ba tongela biso bandako. Bazate po ba sombela ba tongela biso ba pont. Bango bazali pona kokende kolobela biso na Assemblée nationale. Mais biso et comment lelo tino moy na lobi ke $21,000 ezamuke. Ba député soki lelo akei par exemple na Goma, akei na Kisangani, akei na Lubumbashi. Population na ye na fief na ye. Ba koyebisa ye honorable tala ba po ebukani. Pour moko au député ko bongise ko zo $12,000 $15,000. Mais député bongisi yango 15 ou 20. Yebisanga député on a $21,000 à kozombango wapo ko silisa makambo population totunai et na katika ka ba député wana ba famille mususu na kata ba secteur na ba province bana mususu ba étudiant ba sisa ba classe ba mususu bazo ya stage ba ye na ville ya Kinshasa pasi na bango nyonso makambo nyonso na nzoto ba député wana c'est que ba député wana baza ko souffrir bazo sibi peine ya république oyo ba député wana ba comme ba exécutif parce que député comme ko tonga ba école député comme ko tonga ba pont député comme ko kunda bato député comme ko bonsala balabala siko yo ko yebisanga ke député article na $21,000 wana ozana posa ba ndeko te yango to senga ke gouvernement ata la passion ba député ba komi na yango parce que ba ministre azo zwa $45,000 yebisanga ba ministre baza combien bongo sango bino bozia ba beza ba député bongo ba ministre national $45,000 zwaka ba PDG bazo zwa combien chef de l'état ye moko même président honoraire Kabila attaqué président de la République a combien de millions comme la Sénat mais il faut pas quitter sa salaire pas quitter sa salaire de Kabila pas quitter sa salaire excellence président de la République Azali a en place pas quitter sa salaire na bango président coup salaire né banarate mais papa oye ba salaire à président oye ba salaire président mais tant que bazolo baké ba salaire à ba député za $21,000 bon, salaire à ministre est 45, si vous avez 21 à $45,000. Où est-ce que tant que le peuple a zoliaté, il faut soutenir, mais peuple a collé à Mbongo, il faut foutre député. Mbongo est dans Congo et Belé. Congo est dans des millions de dollars. Mbongo est contre la poche, et puis Mbongo est contre la poche, et pas l'exécutif. Mbongo est contre la poche de ministre, Mbongo est contre la poche de gouverneur, Mbongo est contre la poche de DG. Comment les députés les députés comment na passe lelo tout na Congo et député yango ngai nande ko mettre diando tango to ko tala makambo na makambo tozo ebisa parce que biso moko
ba député mosusu bazali wana. Très bien. Biso to kene komona bango. Na ba pasi na biso. Na makamo na biso. Mais to mona député yo abibisi mbongo apesi ngai apesi maître diando apesi sokolo apesi pakala. C'est que nas un mois ayambaka combien? Yango boko ça l'intérêt na bino parce que bino bokenda boza. Tozolo ba bien que tanga na lobi ngai fait na sa population na kati ya bato nyonso bazolela. Très bien. C'est que ndiko loba ke soki nga na kendeke songolo pakala pe kendaka. Azape no aye na relation na député moko ou a voter ka pe bonga na za na voter député. Très bien. Voilà ngai bibisa député national moko azali awo. Bon, tant que vous avez député, qui a $21 000. Et vous avez député, la peuple, dans le territoire, dans le secteur, c'est que binon de bateaux, vous avez qui sont député, vous avez tombo ya kata ba depuis ndeko na ngina biso lelo yeba yango ke ngai nazo senga na gouvernement président de la république premier ministre président de l'Assemblée nationale président du Sénat batalana nos souffrances au député na sénateur ba komisa bango na $50 000 pardon par député baba qui c'est là baba député mbongo comme $50 000 parce que chaque jour baza nango siko eleki est-ce que ndeko nanga honorable akane ko lobaki mbongo eleki ebele tuna député wana ala ki so mbongo banda kotaki na comme na député o ya jwa mbongo eleka ebele atika wana trésor public ezawa mbongo ya lobaki to zwaka mbongo ebele biso ba député tala mbongo eleki ebele ngana lingina zwaka 5 000 pamba et bongo etikali yango na donc si na trésor public pour population bobikana yango wana zo ba deli c'est ça deli ke sanga na loba deli ke sanga abi ala ki sabiso mbongo ye o ba futa ye depuis a comme député o ya zongisa na banque pour mbongo ba futa ye $21 000 eleki bini ye na Martin Faoul ba sabiso compte yango eza combien eza na banque nini to ke ko vérifier ba distraire ba congolais te ba distraire ba congolais parce que mon biloko les a ba contre campagne kolinga ko inisa ba député vis-à-vis de la population. Hein? Par exemple, il y a une fausse campagne. Mais il y a des bisous dans la réflexion, tant pour réseau de oh. Mais $21 000, ils ont bon côté. Député sont $21 000, ils ont bon ébelleté. Azana ba famille, azana fait faut voter qui est. Et kuna il faut ton, les gens na émission de ko, to uti voyage na président national Jean-Pierre Bemba. Mais ton moni makambo ba député. Sorti par exemple tozu le ko na ba sanku na que maître Diando. Moto azana ba donner mosusu na ba sanku akopesa yo mais tolongu wala tokei na ba bwende ba député ba osala misala kuna tokomi na mbanda ka même ba député soki tokei so awa na mbanda ka ndeko Désiré Yolo bala padere o moni na ba ko nyoso molile ezalaki nyoso honorable Désiré Yolo député national gouverneur Bobo Mutati na lobi na yo très bien o gouverneur Bobo atia ezali mais o ndeko Désiré Yolo honorable oh ya tina mbandaka ne bakaba nazolo bano toutes les populations équatoriennes ba yedi yango na ba wengi seki na ba ibongonde partout na ba Désiré Yolo ko bon sabe ba pont na zama na ba image yawa na mona e ba moka zo bongi sapon nga na zo camérer na téléphone nanga et puis to tiko na to kei bikoro lo bata pa honorable boyika moko MNC atongi ba école asali kutu centre informatique étudiant c'est que l'école ba pont boika et député a supporté qu'on clôturer stade de Mobimba na ciment oh tout le monde na biko na yo ebisi que député a pas payé $21 000 on a pour sa population de balinga été toujours senga na gouvernement a comme ça bango na $50 000 ala na biloko wana pamba tepo. Voilà, Bandeko Balandi, Tokomi vraiment ko chité, maître Edi. Idée à Rozoa, idée wana bozuya baba qui là-bas député, encore quelque chose et comme à $50 000. Nana Tindibino, qui est derrière vous? Merci Ndeko journaliste, Moutouma Rose a des choté. Biso za ba politicien et puis tous za ba leader d'opinion. Très bien. Tous za ba jeune leader au ba ebani na Congo et puis na niveau international. Ceux qui te défendre par rapport à la façon dont les députés. Un journaliste, quand ils sont sanga asali ngone ndeko Daniel Lobaki, ils allaient contre-campagne. Oh il y a déjà des adversaires politiques. Parce que que non on a découragé ba moi système politique au biso to ba stratégie politique. Abandi d'ailleurs au sala ba campagne na ye pour na luka en 2023 va voter. Il y a un moment où il y a bêtise. Or, il y a un moment où il y a un moment où il y a $5 000 dans le compte de la trésor public. Qui non bon où il y a belé bon là moi on a 10 000. Peut-être une fois Ndeko Martin Fayoulou, muto salaka yango ke aboy ko siéger
mais cette fois-ci atiaki suppléant na ye suppléant ti maman moko azalaki wana abandaki kozwa mbongo donc bango mibale batikala koboya te ke to mbongo yango te mbongo wana eza 21 000 $ nde ndeko Daniel Albi eza moke mpona badepute ndeko badepute bazosala misala moko okondima te nga mona yebi so toza na Kinshasa ebele ya badepute oyo bazwaka en charge bana oyo batika baprovince baterritoire baya kotanga na Kinshasa badepute ebele baza kozwa charge na makambo ya baopération ya basi oyo bazobota bamillion banini omona ke baniveau ya mbongo badepute baodépense eza te mbongo baofuta bango ndeko journaliste ozwi vie na ngai honorable Claude Nyamugabo tala soko bando ta télévision otali baréalisation honorable ya mamba osala c'est on comprend que non 21 000 $ de l'autre côté ndeko alobaki na basan kusu to mon honorable Ngobi Ardi Ngobi na basan kusu ndeko mutatongi école moderne oyo eza na 10 salles de classe 2 salles 2 bureaux il y a des directeurs et sous-directeurs aujourd'hui eza na salle enseignant donc yo yebi kaka aujourd'hui ba toilette publique et eza na makambo ebele oyo ba député ba osala tokene tina na kaka na basan kusu a négocier antenne ya Vodacom ke na gombalo antenne ezali ba pont mutatongi so ba 18 pont vous comprenez c'est que l'élection que ba député ba dépenser ka mbongo ndeko quand ninga lobaki honorable Désiré Yolo magi na otanga bazali belé ba ndeko Daniel Mbao ba ndeko Eliezer Yolo na mbandaka osala makambo ebele tozomona ba député na biso ya mbandaka ndeko na biso kulutu na biso Jean-Claude Bayini donc ba député bazali o ba sa misala ezomonana ke bazo sunga pe population chaque jour biso to utina Jean-Pierre de Malabiko tomoni makambo yo biso moko to palper yango parce que to tambolaki to kendeki bumba basankusu bwende puis mbandaka biko to ke komona na biko to bi oh quand même ba député ba travailler so tali ma ba réalisation ba député yo quand c'est juste 200 maman ben 500 maman on peut ça bango par maman 200 000 francs congolais pour la microcrédit makambo honorable Faustin Boikazo sala na biko boye bisanga so mbongo na gouvernement mutapesa kai vous comprenez ok na ba secteur la mike donc ba député ba sa misala ndeko journaliste yango to sengi na tata mokonzi ya école ezala ba député nationaux ezala ba magistrat parce que ba magistrat ba sa musala so ki lelo justice e comme ndenge to mona ngo justice lelo il faut déclarer socialité ya petit non cité non ndeko journaliste social et union sociale bongo social élection l'air ba député ba za ko toucher malam l'air ba nini ba justice yo sa musala malam population va foutre enseignant malam c'est ça social parce que bon on circuler vie sociale aux malam biloko ekitanasi vous comprenez les journalistes les ceux qui justice c'est manipulé yo monaki ndenge ba magistrat ba comme ba biloko moya et ça ngai tata mon konti il faut ça ba permission longola ba misusu parce que baza ko zwa mbongo ya malonga te un ministre va ko toucher 45 000 $. Ndeko ça ne peut pas gérer toujours par exemple le ministre à finance le ministre ya place isongolo aza ko gérer za ba mbongo ekotaka 45 000 $ na ebolobeli ya moté bon député oyo aza ko sunga population aza ko tangisa bana classe oyo aza ko supporter ba tata ba maman aza ko tonga ba pan aza ko sala ba bisale belé avec 21 000 ndeko ata 20 pour ngai kutunga ici on me paie 21 000 $ et le côté ngai na no individu kuna député mais 21 000 $ na mon le côté mais élu du peuple o aza voter dans bon ba député nationaux o baza ko sunga population o lelo population akoma na sima na bango nde na lobaki baza ko tangisa bana baza ko en charge bano batika ba province baya awa ndeko ba député baza ko mériter bazo mbongo o eleki 20 000 $, soit 21 000 $. Pour ngai nde ndeko Daniel lobaki ba komisa ba député nationaux na 25 000 $. Et puis pour la chiter parce que ezali lobana ya suka na okende ko lobandeni d'ailleurs na pesi mbote na bana nyonso ya République démocratique du Congo et puis bana biso ya province de l'Équateur ba leader nyonso Joseph Bayo ko Lokondo et puis ba leader nyonso na pesi no ba mbote place bozo landa biso bande ko na biso tata mokonzi ya ekolo population a voté ki yo to yebi ke population a voté ki yo à 100% ndenge lelo zali tata mokonzi zo kamamboka mais quand on a la situation sociale de la population net lobby autant la situation ya magistrat autant la situation ya enseignant coup de chapeau na excellence citoyen parce que Moussa ezo sala mambetoni o améliorer les sous autant la pe bango et puis autant la bande ko na biso ba soda tala maramonde ezali bande ko na biso ba militaire baza ko souffrir mbongo na bango eza muke na ebike mamona nyo sozo tala yango otsala yango pona ba député pona ba soda pona ba enseignant et puis pona biso population vie sociale ya population eza malamu
merci na ganisi na komi na suka na pesi ba leader nyonso mbote ba députés nationaux na pesi bino ba mbote ba magistrats na pesi bino mbote ba enseignants nyonso na pesi bino mbote ba tata ba maman pe ba jeune leader nyonso ya province Équateur na pesi bino ba mbote. Merci beaucoup. Mwana mboka Daniel liloba na ya suka na bato nyonso o balandi biso. Bon, liloba na ya suka eza ndenge tolobeli gouvernement pour na salaire ba député na difficulté ba député bazana yango ba tomboela bango sous salaire na monument na bango et puis chef de l'état tandenge maître dia utukuloba atala makambo ba magistrat atala pe ba enseignant et atala pe ba soda parce que ba soda soki mbongo ebati ekosala ke ba veiller na mboka malam et problème ya kofuta ba soda pe na banque. Très bien. Kofuta soda kozwa mbongo na banque kobanda tongo tipo kwa soda zawana eloko neza malamu te biso to monaki malamu ke mokonzi ya mboka azwa disposition ya armée apesa ba comptable na bango bafuta bango ndenge ezalaka mbongo ya soda eko komoka ya ba civil te batondani balabala partout na ba banque basalaka baturu ko souffrir ba militaire ndenge wana na teni wana na balabala na teni wana biso tozo senga na mokonzi ya mboka premier ministre atala makambo ya basoda parce que au foot basoda bafuta bakana banque ndenge wana baza ko souffrir zo sala malamu te yango na to pesi mbote na président de la république chef de l'état jamais ata nzambe ye moko moto asala bato na se bato nyonso apambola bango mokolo moko te ndambo oyo zo sala oyo bazwi mosala oyo pe bazwi te bakolobela mabe mais zala ba na piku po nzambe tilo ba ke mabe mais azali kaka na bato esika moko bongo yo moto mokili c'est que ozo sa musa malamu continuer na yango d'abord tozo senga otala pe makambo ya province de l'Équateur okoma wana yona président national Jean-Pierre Bemba o kosala ki province Équateur ke ndaliboso et puis sunga pe ba équatorien sunga pe république mobimba pe liso tolobi likambo ya mbongo ya ba député tombola yango parce que population tozo bika sima mbongo ya ba député wa merci ba honorable nyonso boza na kimia na pesi mbote na ba leader nyonso na ba journaliste ba mbaki biso merci toze la kaka ndenge tokoyoka salaire ya ba député mati tokobete maboko na gouvernement. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Rodrigue Ilema et à Donis Ilanga Batubazala qui derrière la caméra. Merci Nabino Nyonso Tokutani Lobby.